banzela nyonso nzambe abenga yo. Yoko bandako ya mama kambolo kula bayambaka mikanda na boîte aux lettres. Yoko koma yungana. Yoko bandako kuna na masusi. Monsieur, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle que vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes sur Congo Suisse Télévision, c'est votre émission Les Dossiers. Les dossiers, aujourd'hui, nous traitons un sujet très intéressant. Dossier Moro Oyeboro Sepelanango. Sujet Nabiso Lele Zali. Pourquoi Bino Mibalo Bouta à Poto, Soboye Kinshasa, à Tozana capitale, il y a la République démocratique du Congo, Bolobara jamais vérité que Bobala. Yango Lelo, Nabande Konanga Bassi pour Bangonde, la Kosa Mara fort pour Nambala Poto. Nabande Konanga Bassi, toujours réfléchir un peu pour Nanini, ceux qui boyent na Kinshasa, jamais Bolobala Bango vérité que Obala. Vous savez la mamie. On s'appelle la bolingo, on s'appelle l'intel, tout ça, mais l'oba n'a vérité que maman n'a pas la mais s'appelle la yo. Ce qui a qu'on dit base la elle qui n'a dimi. Mais yo cause vérité, au lobby vérité, au lobby on a balaté, on a processé le divorce, moi c'est là le kuta, à Ibanga Bilo Kenda, nazo lu adair moi c'est misusu. Lelo, toujours le balikamwana. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à notre boss John Simao, Azolanda Biso, maman Micha, dossier angwe bandi, dossier to bandi makamwango, sans plus tarder. Hier notre droite nangai. Mami Chibwabwa, Libala Bosembo, Obomunaka, de l'autre tour, n'a invité Souka Oloba. Pour Nanine Libala Bosembo, les gars soutien la télévision, à vous expliquer bien on a Souka Yeyo, on va présenter Libala Bosembo, M. Bakanza, Maman Mubimba, Zoandane, Mwanandrelo, Morakitoka, Mwanandrelo, Mwanandrelo. Ah, Mami. Na gauche, Nangai, Judith Moudje, moi c'est Kitoko, la voix angélique. Boyoka etanga oloba oloba kitoko oloba bien na sepela na voix na meke babala so oloba na vérité ka balate on zo fimba okakate bon na gauche na e mwana mbala zana natika dima mwana mbali moko na kata base belé tout ça Frey natika dima Frey moi c'est mbali kitoko a célibataire boko coopérer numéro zana bobenga mais moi c'est contact tout ça ici oh moi ça peut entendre après si précision na boy kaya ya bandondo bien banzango moi ça Congo voilà na suka kuna tozana moi si kitoko lisusu bomonie bokoyoka ya lobaka bien comme on a bolingo na linga comme on a bolingo parce que bolingo elle a la pas na elle est amoureuse de son homme ah ben oui yeah ko sa blague de so na kino ça la blague na moi c'est non moni ngana lela bana bana la mère na bino bo découvrir aza mwana ya mama bolingo po azala ko sala théâtre na groupe Salongo si le azalaka mwana icône la mwana yo o basa théâtre ba botaka te babala kate tala fruit ya bolingo yo mami bonjour Salongo si je n'habite pas Judith bonjour bonjour Frey bonjour bolingo bonjour merci beaucoup alors si je n'habite pas ngona mibali ya poto pona niso ba Kinshasa balobaka jamais vérité que babala yango si je n'habite pas mami pona nini mibala poto balobaka vérité te so ibaye awa ke babala pona yo ekozala di ya quoi merci Salomon pona malobo pesingai pe na ba nyonso tibasa kolanda biso na ngonga oyo eza penza mawa mingi ya koyeba ke mibali mingi et puis en plus mibali yango bazaka ba congolais bazalaka na mboka bakenya la plupart bakoma kuna babala soit disons que bakabwana na basi bazonga pe ya Kinshasa koluka basi soki to sali balobaka analyse soki to tali bien komona que tous les hommes bayaka ka kin kolobaka non moi sinanga posa kinga moi sinanga donc bango nyonso bazaka même raison pour dire que non basi na biso pour dire que non basi na biso na poto moi sinanga posa kinga pona likamsongo to moi sinanga za correct te moi sinanga bango nyonso bapasaka tort na basi na bango yango bayaka Kinshasa po baluka basi mususu po babala. Mami, est-ce que tu penses que mobala ko uta poto aye awa aya ko ebisa moi c'est la vérité que naki ko linga mona moi na Kinshasa moi na yebita comment yo pesa tort na moi na ya ye awa coopérer akuta no mami na nzela a sepena bi ah na tela ko na télévision nzo ndo za kabo a sepena na yo est-ce que moi c'est mtatindie
Quelle est cette femme qui peut accepter na lobite que ayebisaka mwasi que azana tort parce que tant bayaka tant mobala uti poto tiki mwasi na poto oui ayebisi chéri na kemboka na keko luka na keko tonga comme quand ndenge ezala tant waye awa ngana zo ba raison o bayaka nango bayaka na raison moko pour dire que mwasi nanga kuna dekonaki donc ba jetaka bango na tort donc ba pesa bango tort pour dire que non basi wana nde baza mabe na généraliser pona koloba que bango nyonso balobaka basi wana nde baza mabe. Est-ce qu'en réalité basi wana baza mabe? Point d'interrogation. Mais mibali wana nde tozolobela na basi wana te. Mibali wana so baye awa alobaka ke non na ye ko bala na ye ko luka mwasi na poto azali te. Pourquoi basala ka ndenge wana? Toko développer yango awa. Moi personnellement na pesa mibali wana tort. Parce que soko ye na outi poto oye na kin po oluka mwasi. Yebisa mwasi na wana vérité. Oyo lingi obise non kuna naza na base nanga mais na préféré yo pe awa oza de base nanga parce que des soit tous à la elkin wa ba ya ba film sous ba kondima ba ngo bi ah bon OK comme azana ejika tongo ya koto nga naza nanga mais yo zo bomba vérité obi ke kuno bala oye na yo awa olekiseli mwana batu ti ndenge to komo benga basi yango ko commissaire bilocost azalaki na bien ozwaki ye bien ti ovandisi ye aumeli akomi na ye bilocost ti wapi komo bote kuna bana ba misusu pe ba obota misusu pe makamuka ke belé to développer encore na kati émission o soki ngonga e ko permettre voilà ngonga e ko permettre biso parce que maître John a pesi biso tantôt réfléchir to loba maman Micha vandi a Hollanda ce émission arrête à loko printosh boyo ka ba dossier eza trop mibal na bino ba wa ça n'importe quoi na kin heureusement Elio e kaola tanga yaka asala ngote bolingo pona yo eza dû à quoi mibal ba uta poto ba yaka jamais bandima vérité que abala so azolinga mwasi ana Kinshasa papa yo baboya rapo mwasi ko boya ye vomia kosa ke na bala te po petit arondi matam so abala nga mema poto obieza ka dia kwa selon yo eza na ngo penza pona ko boya te ke mwasi ko boya yo to nini ba bomba kaka ba raison na bango moko ba yebaka tina nini oyo penza bango bakitelaka kini ko ya ko luka basi misusu pona nga na kopesa bango tort penza te. Tout dépend na oyo mutu azo vivre na kati ya libala na ye na kati ya foyer na ye tout dépend oyo azo vivre na kati ya foyer na ye po basi belé o baza na poto ba utaka pe Kinshasa tolo baka pona bandeko na biso oyo ya RDC o utikin OK poto ya mususu yondo kendaki liboso mobali okomi kuna osali tout pour que fiancé na yo atikalaki na Kinshasa aya poto mobali aye poto na sima na yo bobandi kofanda mobali aza mobali akosala kaka ki mobali yozo lingo batela ye osalela ye soki ndenge nini azala kaka yo mais na nature mobali akotikala kaka mobali akotalaka toujours akomonaka pe toujours mais cela ne dit pas qu'alingi yo te mais tango yo komi komemela ye makambo makasi na kati ya libala ete boyete et soki bongo boyete et soki bongo 100 mètres oza o musika na 100 mètres musika omona bana te omona nini te omona ndaku te obengani alali libanda lelo alali libanda lobi tango oyebiso chéri na ke vacances na kin kiti na Kinshasa atali pe moi chéri moko azaka na coin kuna na coin ya avenue na bango abali te tika na récupérer kaka mais oyebise vérité te poso oyebise vérité olingete arolingete tout dépend na oyo mobali azo vivre na kati ya foyer na ye yango wana pona nga na kopesa penza mibali wana to penza mingi te faute eza partagée mais na bigo ko répondre ngo appel mibali ebele à cause de la mwasi kuna bazana est très bien sans problème mais ce qui a awa tellement zana posa petit akini azolinga petit akini il dit pas la vérité qui abala azokosa ebo tout ça donc faut déjà partager te faut tes alliés aye mobali fala lobela yo vérité yo imaginez siko je te donne alobi vérité ke na ke oyiba nani yango akenda koyiba alobi ke ngai oyo nazokende koyiba mais mutu aza victime mwana mwasi azolinga na Kinshasa parce que alobaki na vérité te tanga zongi na Kinshasa Judith nayebi muninga na ngai ya mwasi moko mobali aye awa bakumi ko bimana ya lingi akosi pe nengona ke na bala te tozalaka na ye tobebana tokambwana tusana na bali sute na posa na bala mwasi pe te na posa libala amitiki bakomo bimana ye ti ba passer soki ba 1 mois 2 mois ba passer temps na ye tango sikoyo ouais tango sikoyo alinga zonga poto ayebisi mwasi boye le docteur m'a interdit de parler au téléphone dans des heures tardives alors si tu veux m'appeler
docteur alobi nanga soki 21h ebeti nayambaka su téléphone parce que beaucoup de gens so bauti mosala na poko wana balinga oza na bitida abenga na whatsapp ezwaka temps mingi alors moyen na pema eza te docteur apekisanga so olingi obenganga suka 20h 20h30 à 21h ne m'appelle plus apesi mibeko déjà moi ça vanda abi ah mobile na ngai abisinga bisalo mom comme ça na signa na benga na 22h Dieu merci téléphone ezo sonné atiki na salon il y a côté na salle de bain moi sina ya yambi ayambi téléphone allo atuni toi c'est qui abisabi oh nga fiancé na Kinshasa bi oh vous les filles de Kinshasa vous êtes bêtes il t'a jamais dit qu'il est marié il est dans la salle de bain en train de se laver moi je suis sa femme nous avons 2 enfants. Oh non, il m'a jamais dit tout ça. Oh, tu es désolé. Vraiment, boza bazoba. Donc, basa poto ba benga bino bazoba. Pour nini? Non, malembe. Basa ngwa poto ba benga biso bazoba. J'ai dit. D'un côté, quelque part, bah comment on benga biso bazoba parce que il va profiter na ba faiblesse de ba profiter na ba faiblesse à vie en Kinshasa parce que pour nini fi azozo libala tata na posa libala ya ngona tanga ye asoka non ba bala facilement mais soki akosio soki akosio ke na balate aza jika okolenga mais oui to ke non malembe OK ba yaka toujours na faiblesse wana parce que bi ke non moi c'est na lukara libala obi tonton na mo ba kenda na epoto tozai kolela na vi azosala kuna yo ebi yango te metonga ya ye biso baselo ka biso za la ramatoi babandi koyebisa yo bayebisi yo lelo tongo moni moi parfum lobi bapeso moi 50 €, lobi 100 €, aina moi libende na etonga l'équipe na vani avenue mokile gangi a photo mais oui ezala ka bongo mais seulement le problème c'est que tu vérifieras à la source voilà tu vérifieras à la source mobile na poto parce que l'amour est aveugle. Il va faire autant que l'amour est aveugle. Molingo monaka. Mais pour nani bolo bageza aveugle. Bonde basala ra makambo ndenge bolingo pe koko mona boye boye na konde. Et ana phase mususu mais ba phase mususu bolingo moni na ngoke na wala mbebe ezali metolobité. Na mela na ona sinyango. Mais au fond on souffrir. Mibali wana poto suka na bango ya lani. Tango zu mwasi koto, zu mwasi kuno sambrouiller. Bango kwende ba bengana na bango. Parce que babiki na Kinshasa mwasi abingana mobali na. Mais ce que on est ensemble, ton pied mon pied. Non, problème est que à Tchesiko mon mobile a battu, bon moi ça battu l'incertitude malgré imaginez à Tikali Golingayo tout ça en 2018. À Lingio à Kepoto je dis ça la calme na Zoya en tout cas ma solezo vanda tito comme jouer année prochaine funa balayo. Yo tika la certitude na moi garantie wana kina bala. Tant que vous avez gauche droite non comme que c'est réservé pour azobenga otinda pe moins 100 € tout ça. En réalité azobalo talinga bloqué au Kakovana na Kinshasa pour que ye suka ye a se servir na yo. Vous comprenez? Si vous tant aussi servir na yo beaucoup mina juin la ka ki ono na zu contre temps Judith pesanga moi temps beaucoup mitina décembre 2019 ozomona teke temps ezole bazala ko ya yo bo linka poto voir l'Europe mourir. Voir l'Europe mourir. Si tu sais que à New York. Ah, au sera à New York. Ozo le amigo les gars, biso pesa biso na. Nazo ya on azo bana Judith. Problème wana bat baza victime ezande bino bande kona biso basi. Faut déplorer comportement na mibal ba sa poto parce que ça bien été. Langage avec Nadi dans ce sens que erreur ils a partagé. Parce que réalité à l'élo en tout cas dans moni mobile outi poto déjà banika ko accuser moi soit azala ina yekuna elle était mauvaise azala kiboyi yekuna ye mabenyo yazaki ne angeli ye mobile wana azala ka moi la malam na ndako moi soit elle était si folle tina niveau ya 5 divorce bakabwani biso base qui sont total à côté wana te donc kaka ye apesi moi héros apesi moi parfum apesi moi elamba hôtel elambo apesi na kina ba hôtel 150 yekuna asombi wana musu na ba kilo na ba faux prix na sol et ben voilà na tita musu pa yibi parce que per réalité apote comme appelle mibali bazo oui ayibeli ba soutien ayibeli ba string ayibeli ba collant maître John ozoka makambo mibali ba maître John asomba ayibeli surtout zarande zonyo kwa mana ko yiba tonga ya ba sundolo lobi ya mobali alingio ebolo elona sepela maître John ya sombaka ba cara danger bilamba danger nazo bisayo yaza boss maître John balobi fo mona ba ondi mate mais zela tanga ya boko mona forme ayebi chaussure ayebi car alors ba fo di kandote nati frei chana michana sika bana mibali pona nini te na michana sika bana mibali na chana misika ya mutema ndenge swaka na isika likambo omwenta mpoteza ki pasi ko kende kala l'église kende
l'église ezalaki moke mais pièce bosai comme ça wana ntango poto ezalaki pasi kokende à l'époque faut ça la 5 ans l'église ezalaki moke ntango poto ekomi facile l'église ekomi ebele je veux dire quoi par là bato bakokende poto sans cause sans raison sans projet voir l'Europe mourir voir l'Europe mourir ake kuna yo projet nini ake kuna nake koluka vi mutu to akena nini ba ilo kanta yemba te soka luki via zuite musu ake kotanga kwa yo songa sala na batanga na bango te mo batanga azate batanga batakala yo so ba cousin batanga te batusu batanga te bantu bakena batanga bazonga te cousin na biso azonga Yves do ba papi tamba bango na bauta epoto batangi lelo ba yeluka msana na Congo tika bon nakoloba ona ko allez-y ça na débat allez-y on a une évoqué cas d'église parce que mutake ko selo hote na poto andimi mwasi ya balai a dépendre na mwasi na partager ma vie na ndeko andingi mwasi ya balai a pese condition andimi condition tant aux moins liberté et qui a yé ayo yoka discours à l'église ndenge changea que soko mi pesi okobala mbala oti poto imagine toi mutauti église abimina makanisi wana alala makanisi wana viva makanisi wana akuta ina mutu moko boye solo a bien a oti poto aloba nini ya nzambe mutatindelinga te wana ta yezu emo yete andima te po aloba déjà amen na église alors mobali wana pe ta musu mobali ake uti poto na idée ya osaba blague te avani ka place moko mwasi moko uti na matiane na mutu pa avani mpanza yoki wa uti poto abandi ko amadoué ko séduire ye bon mutu pesa la rango akei amoni pendeke mwasi openda zo ye penda na mambo sérieux et yepe alingi mwasi wala sio sana a dévier moi débat ta musu po akosa bi mwasi soka moneke lukuté leki akima mais mwasi wana akima ta sana. Ne parlez pas seulement de l'église parce que la nature vous enseigne. Les soki mibali ya poto ba mabe. Ils ont pas pasteur ba déformer maté en église. Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le lobby la nature ne vous enseigne même tel pas. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Non, pas un exemple. Il y a moninga na qui dribbler na mobile na poto. Ceux qui peut organiser joana. Mobile muso zo déranger. Tu peux avoir exemple là balobi le passé nous sert exemple. Est-ce que na moto a choc wana. Zela na nasilisa. Ba passer ba déformer mateya oko voyager wana pona mibali oko bala mibali ya poto wana pona basi do bazaka na discours wana na mutu e mibali wana pe bazali na ba mabete ba yiko kuta na ndena phénomène wana bazo bakena samu ba o pe ba ya ko jeter gourme na bango babi OK tokei kuna eza yo fele bandi ko yati soko pesa bango faute ndenge nini faute pesa bandi ko na biso basi te faute eza ya amen. Ya amen. Lokola pasteur amen de sukaka andi biso to ngai na kenda église na kenda église mona mwasi lokola balobi amen mobali nyonso boya kolinga yo nazala invité amen c'est ka selete esilite eza olongola te kobakisa te wana oyo yazo pesa témoignage vivant oyo ya ye ngai na kenda église na mwasi oyo ayebi mwasi wana bien ba invité biso na église Mate ezalaka wana. Songa na mitali ngana ye na ye eke na uta poto te na kenda poto te. Ebe oyo loko yaki après. Ozanga mwasi ngana. Ebe loko yaka après. Nazanga mwasi ye pas azanga mobali. Alors je vais donner la faute à qui sauf que na pesi pas passer faute. Na pesi kaka discours na bango ba matia na bango de faute. Mibala poto baza mabete mibala poto ba commander mabe. Par rapport à la vitesse, à la conscience, basi intoxiqués par leur pasteur. Ça, je suis clair. Il est clair dans ce livre. Autant on va passer par ces gars là témoin. Autant que papa est un scandale. Ce que vous voulez bien attendre autant. Donc basi na biso. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Na appuyer na makasi. Pona nini? Vous condamnez les pasteurs à tort pour rien. Non, le pasteur ne vous demande pas d'accepter n'importe quoi. On condamne le discours. Tantine a raté Nati. Ndenge Nati pe a raté Tantine. Biso sototikali na position wana. Tovandi Jomoro boya uti ne poto. Aye. Yo petango yo vandi wana yo Tantine. Ta elekiti. Eleki ozaki na natiti ofandaki na ye ozaki obimba okomi na yo
basaleli okomi bilokoste ozali su ya sika te tonton wana ntango aye bovandi na ye mpe bovandi na ye tant mpe ezoleka kaka ti okomi mpenza bilokoste mobala azala bilokoste tina 60 aza ne kaka ye aza na ye yo nde tan eleki tan na yo eleki mpo menopause ezozela yo ye obota na ye kaka ti yo ovandi ti tan eleki okomi mpe na baage moko boye osani yaya na magripe kaka na relation oyo mpona saa nini na gagnaka ata mwa mike okomi koforce mobali oyo aza na poto aya kobala yo kaka ye mpe amitali alobi Kinshasa etonda sida Kinshasa etonda makambo ebele bagonokoksi mpe mabaladi ebele eza nango na Kinshasa tika nazalaka na mutu moko soki na kitikini nayaka na ngai epa na ye nabandaka na ngai epa na ye arusani le problème Nadine, le problème c'est que je te donne la parole. Le problème c'est que l'homme qui vient de l'Europe attend nengo lobike au monde que mon boule pousse tikana ndimananga na bava na tana libala. Il faut ndé azala sincère. Ça dépend maintenant d'une fille à une autre. Tu as commencé à dire ça au début. Et ça na fille mususu ebise que ngana bala na ngana poto mais na sepela za na moi spena Kinshasa awa tout ça to évoluer. Ce qui moi sandimi. Bovandi olugele mwanda tout ces ali bazali pe. Mais ce gars boy na e. Tu laisses mais au moins tu lui as dit la vérité. Mais ce qui pas ndimi tanga kozonga na poto au PC condition net ouais c'est camarade na ko benga nga suite à partir à 21h. Osomona que la position wana a commissaire penza vrai bilocoste parce que celui to komi na canette na dit à perdre. Omoni ngai personnellement comme Nadine a dit que faut déjà partager mais en tout cas il faut mettre les points sur les i. Hein? To bandi na ba mama ba ndeko na biso basi o bazana mibali na ba ona poto. Kandenge je crois yondo uta koloba que alobi basi akini abenga ki na téléphone na biso moza maele te ayebisa ote ko bala. Moi c'est ndaka fingi pe na fille akini. Abi combien bozo leçon mo kolini bino ba fille Kinshasa mibala poto ba ya ko sakana bino babala. Tout justement. Muni ba mo na bino chose pas pour nzala na Kinshasa balinga bino ba sakana n'importe quoi. To repasa bango torte parce que bango batindi mibali na bango na kini po ba ya koluka ba ndenge selon ndenge ba yoka. Ça va faire automate ça la tout ça. To bandi na mibali parce que mibali nde ba utaka poto ba ye Kinshasa. Tango ye Kinshasa akweli na mwasi. Biso bino mibali batu bozoya wana parce que tant bozoya misusu pe kutu téléphone e bandaka avant kita. Bolukelanga mwasi ba sala boye ba komi kosolo. Tu vois? Relation déjà ici côté à tout ni base. Et comme il va petit frère. Tango aye akiti na kin à la comme au lieu ebisa mwasi vérité. Yango to benda ngai personnellement na obenda na mibali wana matoi. Yebisa mwasi na yo benda epe na bien ba yoka benda ba ba tonton bino ba poso la ndanga la minute badika on appelle ça père mon boy non tu m'appelles papa pourquoi appelle-moi tonton appelle-moi toi moi je viens de la appelle-moi Jean-Louis tonton Jean-Louis soko yekin boza ba bienvenue mais tokolinga ndenge bozaka vérité na basi na bino na poto boyebisa pe bandeko na biso awa vérité po balobaka data nkutu balobaka que non toute vérité n'est pas bonne à dire oui mais na kawana il faut vraiment dire la vérité parce que ce qu'on raté yo na kutana yo comme ma qui marié na yo ominga kozi moi yo binga na kaka na poto na ye na kutana mami yango bona ebise toute vérité na bala la vérité quel genre relation yako fente po ebiki ba fie Kinshasa facile na moi parfait na moi talon na na mibali wana matoi batika biloko wana yebisa moi si vérité so moni moi wana aboyi basi bazana bango ebele okutana na mususu pe akondima ovandisa de base ndenge tokomi ekomi mikolo yo Elkin na El Poto Siko je te donne la parole c'est la pardon la silicité na ngana bakisa pe eloko moko par rapport à basi maman Misha mamango ekomi kitoko yo kama mimi basi na biso bandeko na biso basi oyo bazana kin en tout cas bandeko na biso bino bat bolanda biso na minute to so benda bino pe matoi omoni na tia uti koloba biso lo moko bien ke ozana ona chérie na yo kolela jikate
azaka mobali neti mobali na yo oazelisaka ye parfum asomba na page tokwela topesa badeodorant commerce mais parfum ezouta ezoya na carton na baparent na bapasteur non la plupart so omoni yango tobenga bafi yango babilokose pourquoi parce que ozalaki nao fresh ozalaki nao na mutu na yo kangama nao na ye soki nzambe alobaki bino mibale mais ntango yo okotika ye okekangama na mobali ya bato okosuka wapi eza bien mingi te mobali ya poto aye ndenge wana vandisa ye soki aza na courage ya koloba verité te yo tuna ye verité yebisa ye papa yo likamu nini oye poto na poto makambo na poto na kotuna te mais nde awa yebisanga vérité parce que yo pe loba vérité que non ngai na par exemple ozana mobali na olobi que non ngai nazana nga na mutu na ngai mais yo position yeli na ana kino yeli na position nini de façon que tango akotika yo ndenge koma ndenge Saloma uti koloba komi ko benga ba komo pesa ba condition ça c'est une chose et une seconde chose pe mibali to condamner ka mibali nyoso te misusu pe moi c'est vrai qu'on a zappé divorcé aye Pékin akuta un peu na moi c'est bien pas bali ça c'est bien c'est ce que nous encourageons alors il faut dire ça mais ceux qui to komi kaka moji kama kwa ya che de base yo pour Hollandi parfait Hollandi Zara Hollandi et après et puis après okomi mama bilo cost elo resepel singate pa na yo ezani tango lobike singa yo te pa na ngai ozokumisa mibali ya poto ndenge basabizaka na bandeko na biso basi nazokumisa bango te nalobaloba nde vérité soki olobela ngai napeso mutu na mokoka te zanga na sisa olobi nini ngai nakokumisa ye na osomba ye parfait na pasi jidit moji batikake na motuka awa mbai na poto awa soa parfait te basi nyonso bavandi pembeni na yo parfum en commerce wana parfum za Champs-Élysées ezouta na New York basalaka parfait parfum en commerce basalaka parfait il y a parfum yokana silisa basi na biso maloba wana nde uti oloba nde ekomisi bango focaliser kaka na poto tout à fait soki ovandisi mwasi oyebisi omoni poto elengi nango eza kende konje zonga oyoka valeur na quartier basi nyonso batika leloko wana bakobala mobali na ye ya bien soki aza bien te akoforce ya koma neti kingandi à travers ta mosusu baconseil koapuye na mosala po akoma boye ameme konje na poto soki towana culture wana mobali ya poto d'ailleurs pe ba bango na gaz te ta kala mbali aye na poto mais lelo to ma tuta na mapeka to ma wela na ba taxi na ebisio nga yeli ba ba sa en plus vanda na mbali ya poto wana nde le premier jour ressenti ka oti poto 3 jours après akomo kima bino akima na osala semblant mbongo eza bino ba garçon kini bokoma so avanti abombi mbongo na yepo na bière et tout moi c'est ya gangela été sur azombi une chose est vraie ya malamu baza voilà mais ya mabe bazé belé c'est que comme bon pour ani par rapport à l'épidémie aux autres traversées il y a que poto donc poto mbala poto elles ont mbala poto qui a mémé ceux qui na showbiz ceux qui wapi wana ye style ceux qui azongi pas la na quartier ceux qui na changu amoni mbala 25 kala bia haute mbula nini akomanga na Grand Hotel oka abosala ke oya kenda poto wana ta mususu ana mayanzi na makolo akoma wana kwani est-ce que azande kwa Abraham ande kwa Isaac aza mutu neti mobali ozana ye pas koleka merci Robert Bungia na bozola na biso na poto tika kobebisa basi na kata Brésil na São Paulo débat ezo chauffer à Mama Misha makamoluka ki yango Judith Muji moi c'est kitoko la voix angélique yokatai mais comme kate ya boyimo mbala poto ya ko simba te pota yo so megyo mbala poto na woyelo lukona ndoto Judith oui Salomon au cas où to kutani na kawana be mona mwasi mwa zolanda biso akutani na ka oyo camarade nanga kutani nango azu mobali abisa faut benga ngasuka 20h abenga na 22h mbala wasokola mwasi na ndaka yambi abisa ki abalati bo phrase wana bo finga et tout ça abandi ko swana bando finga et tant basilisi masola bisinga Salomon j'ai réfléchi tout le temps que j'ai passé avec ce monsieur les 3 mois qu'il a fait à Kenya il m'a exploité financièrement il m'a exploité matériellement physiquement moralement amoureusement moralement il m'a consommé Salomon avec quand je réfléchis tout ça et qu'est-ce qu'il a carburant
pour nous avons bon hôtel là carbida ya na pesa qui voiture na une carte crédit na na tous autant la moi mo bana ye wana ja moni déjà venu na bona za 20 ce qui na Salomon na yoka mutu bouger na kokate tu te mets na kaya mona moi ça ndengona qu'est-ce que tu vas dire à ce monsieur là qu'est-ce que tu vas dire à cette fille là en fait na monsieur là je vais raconter une petite histoire. Allez-y. Je suis passé par là. Ça va peut-être vous surprendre. Ouais, Ozoka. Oui. Voilà. Et à l'isolote, on a raconté peut-être sur le lot telling en internet en le bas. Eh ben, mon qui les a mouqués. Voilà. Il y a eu un fiancé, n'habite ceux qui fiancé, ceux qui pendent mais quand le prétendant hein. Ma belle ba on joyeux ba fiancé. Parce que on a appelé des émissions à la télévision. OK. À l'époque, ils allaient bonsoir bon week-end dans Lolita. OK. Aussi d'ici Evelyne dem tazali na réalisation embêté Evelyne ebisinga te ezana yana ndeko no momba benga ko na Londres na bindeko nini ona susu o mwana mobali OK apesinga numéro ne na ko tinda texto a rappeler o te Judith na yebi o boy na bozala ka mwana muke lokuta papa na ngai la poto ba mwana muke et tout a expliquer mais naza ko se retrouver te ote na kin ko na mwana mwasi moko mwana nga mwasi azali naza pe na yaya na ngai atangelinga famille na biographie mobile to koma ko solola et comme soka tindi mbonga Minerval atinda repa na nga na kena tikeli mwana na mwasi ba foteli ni ana stratégie mwana na pe yaka na ndaku et tout na beteli solo pa mama na bite mo mbala za embrouillère fina ondeni ote nazala na mwasi to kabona to ana na bala ni bali tu imagines yom ozo prétendre ko bala mwana mwasi wana papa na bino akufi le père du garçon est décédé ayana kin sans m'informer balani baza ko informer nga ba nièce na ye oh tonton Judith et tout tonton Kingandi aza akina bi apo ayina kina bengi ngaite bozapi ba to pesi okombo tonton Alimasi tonton Alimasi to pesi okombo ba indiquer nga penzela toza na GB boy na boyaka babi na nga mechuba elema moka izao nabi elemani senga balate abi solo te ayakini tantine ayakini biso ndeto décider nabi OK to kumbaliana na zumu ninga moya ko accompagner to komi kuna bonjour de surpris na kenenga moko basi ba pesa information kuna ke non Teresa mine na okendeni OK na zumu ninga ke otika to komi kuna il était très surpris de me voir oh Julie ça va ya mbinga wana et tout abena kwa mbuyengo no selanga na café nabi nako yana kati matanga na balo selo café sans sucre camarade anga tuti ngoma masele ka café na kena cuisine na bi mama yaka café bosala randeni ye mo asali café na pesi eleki bakunda ki déjà et tout na okuta matanga Cécile qui après de temps et temps en clarté tu vis où nazana lemba nazo ki hôtel na lemba boinabu abenga ka on atongo à midi t'appelle pas à 13h abenga ko ba heure mo boya pona te bangona ko bengiye j'ai dit bangona midi balalaka bona midi ba pe ma balalaka téléphone ele karaté soka bengi ti mu consulte na yakana muninga na ngakena kotika ngala matanga docteur appelle ça pesa na numéro na ona na benga mutu kena bika matanga na expliquer bi juste est-ce qu'il faut to kanga la mettre dans le sac et heureusement mute mekenda raté na bengi c'est une femme qui répond allô bonjour est-ce que je peux parler à tonton Alimasi yonani na binga na kininga muninga na menga na mosi na mama bala na bi ba problème te po na bi kasa bala voilà na mi sungi po na souffrir te na binga na bi ka bala na bi ke boni na bala mi balé na luka tonto yebani n'est-ce pas a pu faire papa na a besoin na tomba pese téléphone a panika voilà ngana garder ka calme et t'as le plan na mais je dis ça va ozarapi na ya ko luko na bita calmos oyo luka ndé ngane mna bengi na baka ko za bien yo benga ngala ba heure yo lingi songa la bengo do achanga na liste noire to kaza besoin benga ngai afongolio abengi so bengo donc j'étais occupé yo ko sala na kina te yo ende vacances o kina cadre matanga o za occupé ça musani o katara mabaya non ça va chanter nazo visiter chantier à wapi chantier nazo sala chantier à wapi pour dire à la fille les ans de vie et ça circonstances était mi ba la poto so de en 100% mingi te ba ka ba sérieux il faut pas repérer sa moté mais kende mbala moko te yaya pesa ndambu bomba ndambu mingi te ba ka lisolo vraiment bomba droite parce que na lisolo na nga le monsieur est parti après quelque temps ayo benga nga te na tindi jeep mo bo so linginga ozwi jeep wana et pourtant na talisa na nga minduki côté misusu nebse papa teka mutuka na moi na za besoin mbongo yana boko na ko mwana ana besoin là ana besoin là ngasina talisi minduki côté mususu donc côté na sina avancer
Donc dit pe ko surtout qui sanga donc pose wanga déjà. On a quand dit pona na tcheba parfum, tu aimes les parfums, na tchelo ba chaussures, na tchelo ba nini. Mais quand c'était il faut ba yebi bino bolinga parfum. Oui, pour ni nzela nzela ka chuchu. Jamais, chérie, le lot te bi prêt à parfum anakin. Parfait surtout qui ça biso bisouté. To ebi prix à chaussures to kota boutique. Mais moninga na wana uto kosa makala. Parce que la ba griffe to là tu as ba chaussures et vandi. Faut quand même ça biso na mako. Biso ba gueule somba ba bango ba somba na gros. Ba ta gros ba et ça quantité na sombia na ngwa. Ba de la somme moko ya ndenge na. Biso so elingi expire. Et ça quantité na sombia na ngwa. Salomon là. Un moment de ba c'est la solde. Balingi non to les canons été, ça to comme na hiver ou bien na printemps, à les biloko qu'on a to somba et to kotinda na kin. Kin de libulu na bango. Kin de fulu na bango bisika bayaka ba. Po ba yebi ke boza faible bolinga. Makambo ya makambo. Babayation. Bosi bolé botoni. Oh bino bobaye wana ne botindeli biso. Lelo moi ça qui na sa fungoli miso mibale ya poto to sito yebi ba coopération na bango mingi te ba mukelo ba foza ka papusha mingi te mukie mukie nde ba ka ba yebisi vérité ke nonga yawa omoni yebisa mutu situation no mbasi muso ba signala na bango rolingo na position na la position za la wa ebi ke na deuxième ale to yebi mingi mibale ya poto bana ba elkin bana ba el poto abi ke no mo stanga na Londres so ki wana komi na poto akoma Londres te comme ça ceux qui Paris, comme ça ceux qui la Belgique. Oui, il faut se le dire. Mais le dialogue, c'est la base de la vérité. Vérité n'est pas si. Le pays kina, mi bali ya poto soboye. Oh ngocha mneote olongo na mni, basi mtoto fungwa na miso. Mutu moto otika libala na epo na poto koma na ngofoko. Mais conséquence à bilo wala nyose comme nini bana mikolo ba komo banga sute ko mana mbala bato ayemela o mbala bato seulement aza déjà choqué hein ah to ça na allez sur communiquer à bongo akomi siko na vie wana ko ndenge mibali na bino bato bakapi bakataka bandefu bien suki bien ba propre ba classe ga bien en plus ça loba na tu ne peux pas dire nous non tout permettre de balanda tout ça. En tout cas, sur ce, il faut kaka discours échangé. Qu'est-ce qu'il faut? Bate abiso Bible. Bate abiso Bible. Bate déception église. Bate abiso Bible. Au moins tu vas dire oté ya ba déception à église. Oh papa, déception à église. Église et kabola ndebiso. Église et kabola bino. Faut pas parler de l'église. Faut pas parler de l'église de kabola biso. Oh papa. Yango mona nga. Na zonga na catholique place bate ya biso. Et catholique c'est église. Catholique c'est église. Catholique non, ça dépend. Écoute-moi, Nati. Lorsque la Bible dit, écoutez-moi. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je te donne la parole. C'est comme si ça pasteur. La Bible dit ceci. Non, quand la parole pasteur, mais nous sommes toujours la parole. Parce que la Bible dit Maître John Azamo Salanzambe. La Bible dit ceci. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Lorsque le pasteur prêche à l'église, à côté à pendant 1 heure du temps. Yoka, passer à côté à pendant 1 heure du temps. Nadine, Maté a passé à 1 heure du temps. Cinq minutes à Soukandé considéré. Et pourquoi c'est le même 35 message? minutes considéré. Ainsi de suite, et ça que l'église vous interdit à Ibiso que nous boyons Nati, que nous boyons Salomon, que nous boyons tel. Ça dépend de la pasteur. Je m'attaque à la parole, au message de l'église. C'est parce que l'église était à Rasusu. L'église était à Soute Karamana Nzambe Rozobokonza Likolo. L'église était à Soute Tika Masum était à Soute Banga Tosa Muninga Tosa Baye. L'église est comme un message moko. Nazomono bongi na vie, nazomona mabala, nazomona ba voyage. Mais qu'est-ce que tu sèmes na mutu à mutu? À Rosorata ta osa musalati c'est tout ce que prophétiser pour na. Alors la pose ba plein. Il y a déjà akangi mbana nga. Ata azandenge nini yewana. Donc l'église a changé de discours. L'église était à Penda Bosolo.
soki te bo solo na yebisa bino ba coincer na ba famille bana ba changer mentalité bana na baza contraire na meno baloba fu basaila bozo mona nazo lo bana mabete nazo lo bara le fait réel ouais mami tambo tala kaka maté ya nyonso te ma avec chaque dimanche oyoka opambwami nozongi na ndako une semaine après oluki 1000 francs opambwami na nini yebisanga ndenge nini nakopambwama akrenya Dieu bénédiction est un peu progressive ko ya donc lelo so bande na biso basi bakomi ko se comporter bongo eza bonzambe eza sous makasi te bonzambe eza sous makasi parce que so bonzambe eza makasi alinga un an alinga moto ayebi te alinga ka passa poche kutata na yete 2 alinga ki a s'engager te sans koyeba état d'âme ya mbali wana mais comment déjà basala kaka bakenda kaka pona nini parce que si pasteur alo ndamoni mobali na pota ya tuna bakenda kaka ba spécial tu imagines il faut imaginer yeba ke mibali ya poto baza animé na mauvaise foi par rapport ya phénomène spécial par rapport ya épidémie oyo yango ba komi si pena ba danger or ba eloko te 2 jours après abandi okanga téléphone Nadine to yamba bango na émission to yambi yene émission premier jour après ce peu moi coupage à bien deuxième jour après ce yara na hôtel OK kuna wa uto bimasiko akangi kuna téléphone troisième jour bande ona biso basi pardon bososola mibali nyonso ba mibali kutana na mbali malamu o vivre bien pour vivre bien il faut karaté okende poto okende poto pe congé o laisser kuna ozongina Nadine tozoke na rochité quelle est la part ya bana basi bazana libala mais bazo andire ma situation ndengwana mobala kosa ye poza na mibali biso akosi na poto ayena Kinshasa azwela pe mwandaku azotongolo pe na mwandaku msu mwasi pe libanda ya ndaku atikala osombele voiture masa sombele voiture atina na mai yo ebité apesi mbongo pa cousin na ye azana Belgique apoli mo voiture atina Nadine fois à la véhiculer asombele merci chérie RAV 4 ya mbolela mingi tout ça moi ça ndaku na poto atikala osombela ye yete mtatina yo merci na tuni kaka ekoincidé kaka par ya basi wana poto mobala atikala osombele voiture masombele fina Kinshasa a installé yo atina la rombo moi na poto habité omicha na isika na bango et puis moi conseil à fin parce que to kumna suka na isika ya bandeko na nga ya basi o bazana poto o bazo endurer ba situation wana ya botala nanu isika ngoko elaki nga nazo condamner bino pena mingi te pona yebike effort ezande ya bino yondo kendaki avant to yondo salaki boy yondo salaka beaucoup plus pour mundele to yebike apesa avantage beaucoup plus na basi. Mais sans oublier que tous les Africains, tous les valeurs na biso africaine ou tous nango to batela. Moi si azaka moi si azaka likolo ya mobilité. Moi si abongisaka mobali na ye. Moi si asala nyonso pour que libala na ye ezala na stabilité o ngai. Mais na poto na okato maloba, na poto moi sa koma likolo mobali. Mais je ne pas moi ça likolo mobali. Moi ça koma likolo mobali. Yango ba sujet to kolobela prochainement pona ni mibali ba so pe ba uta Kinshasa so ba ke na poto ba banga mibali te. Yango sujet to kolobela. Bon, si mibali pe ya poto ba koma mingi ko kitakine ko préférer ba sa kine po ba yebi ke kuna ba valeur na bango ezana nous garder sauvegarder ba valeur na bango. Yango wana bazo kitelaka mingi koya kokosa bandeko na biso basi koto. Mais bino oya biso ya basi pe boza kuna. Bouta a boyebi ba origine na bino, boyebi ba famille na bino, boyebi ba valeur na bino pe ba coutume na bino, bo respecter mibali na bino, bo banga mibali na bino bazakaka ba seigneur. Ndenge elobi Biblia. Donc to fanda bien na bazana nzambe mususu. Te bakamba sala rondire basambela atinde bazana nzambe mususu. Ozala mutu ala parler en langue ana Kinshasa. Mais comme na poto makamba basala mbalo londi. Nepe to kamera makambango ana Kinshasa tozalaka ba malamu. Tango tokomi kuna ekomi somo. Okomi ministre awa. Okomi otie soki ndenge nini tavere bebi sarabongo tipo langage malili. Nzambe atala motema. Comme ya boni boyeko. Malili kata yo daya kutumbonga bana ana mbongo yaka na compte na ngai. Yaya libale ya libala. Malili bebi sarabongo. Libale eza valeur. Eza pamba tende nzambe achaka yango comme institution divine. Donc soko koki libala te. Okokoka eloko mususu pe na vie te. Bobatela mabala na bino, bobatela mibali na bino po bakitaki ni baya kolukela bino ba ujana te.
bino pe bayaya poto ojana basala succès siko bayaya poto batonto ya poto oyebi kotikaka leki ya camarade na yo moko boye okanela ke kaka olobi ntango na kokitela ye na basercor ase renseigné na quartier ayebi na numéro na sapato ayebi yo bor mimi babo frère moto basala yango botika osala ndenge wana toza bandeko na biso toza bandeko na bino ya basi otika koya kokosa bana na Kinshasa soki oza na posa ya relation mingi boyaka kini mpona kopema to pona kosala ba affaire to yebi ke boza mibali mais boyebi ba adresse na ba vente boyebi ba bisika ba biloko ya bongo ezalaka koya kopesa muninga espoir te o ya ke lobby oyebi ke ezala nango te ozo détruire ye na kati oye kokosa mwana muninga po lobby okendo oyebi koza na relation na yo oyo kokoka kokata te parce que libala na poto soko kati yango yo ndo oza na désavantage to yebi na biso ndenge ezalaka biso awa nde boyaka kokosa biso mais kuna toyebi makambo nyonso ndenge bozalelaka bo épargner bandeko na biso ya basi bo épargner ba petite na biso bo épargner biso na babiloko wana yaka soko za na posa côté détendre oyebi adresse oyebi nzela et non ya koya kokosa mutu na kopesa mutu ba faux espoir malamu. Merci beaucoup tolanda moi micro balader pe totunaki ba question na balabala bat ba réagisaki sur sujet oyo pour nani mibala poto so ba Kinshasa balobaka jamais vérité. Robert Bungena suivant. On se retrouve tout de suite après. Voilà, merci beaucoup. Robert Bungena. Robert Bungena. Nakata Belgique za massa na ngai. Robert Bungena massa na ngai nakata Belgique. Bungena. Robert Bungena. Biso toza ba journaliste. Tozo sala émission na sa moi. Babo arayo. Tozo sala émission. Tolo ba no sujet. Toke na suka toke na. Yepa yo. Toza na kata na sa moi pour to réfléchir tolo bela bino pour to na méchant makambo bo salaka eza bien de so ndimba tantino akitoko ba na télévision pour na lo makambo c'est pas dire que ça chauffe beaucoup. Maman Micha makambo lukaki wana belle-sœur na moi kitoko ya papa John Simon wana sa moi. On s'arrête l'émission. Maman mami. Yo papa. Yo pe kitoko lekia. Eza bon. Yo pe kitoko lekia. Zangolu papa. Zangolu. Ozano mwa dibaya dia ntalo mafuta. Na dibala bosembo bi makalo la mokolo. Eza émission mikolo. Il faut na mimakalo kwa. Ba ya matala ba mikolo. Oui. Bibino bana siko yo te bana kisa te. Musana bango landa bato wa utepoto. Umona musuku da lingi na ete. Ya kulanda kai kana sima pale sake bataba banini na couloir madeko kuna basoso tout ça. Comme na suka lo bana suka zani fona bana baso se comporter na mibalo baso se comporter na président ba misusu ye moko mobala sa ebiseke na bala ko le serré a foutre ndaka tsani mointe acha elkin na yebi na koloba source nango penza te na yebi ndeko moko boya mwasi basali na mobali wana 8 ans na wana kana yote muninga lobi vérité kana ngai yande masolo akala te eza kana ngai akala yo beti akala ya kumia ndeko mo to eza ya ndeko nanga tu vois eza ya ndeko nanga likambona etushaka et dérangera nga pourquoi na solo bango asa na ebité so to benga ngo victime parce que likambango ti lelo nga personnellement na mona ngo eza flou bavandi na mobali wana pendant 8 ans mobali utaka poto ayaka azwa mwana na ye en charge azwa ndeko nanga en charge mais tellement que famille était lemi ba ebisi ozokola ozobota te mobali azaka kazoya azokende jour nini ya komema yo bache moi ndeko nanga na pression ndeko nanga pa komi ko tia mobali pression ti mobali aya adota ndeko nanga asala mariage civil mariage civil to sala programme to sala makamunyo to sala ndenge nyonso makamu mariage nyonso c'est le kakata mobali aya penza lobi non fête ezate eza ba dépense talaka na uti musika na dépenser mingi tout ça il faut ba billet tout ça boy fête to uta penza commune to ya penza na Facebook biso to zongi ndaku mobali azwa mwasi na ye bazonga flat vous comprenez au moment où je vous parle ça fait une année ndeko nanga saka na kin
tout mo cha pression mais okokende mkoloni ça fait une année après mariage après mariage au moment où on a le banamino ça fait une année de konanga to comme kotuna mais okokende mkolo nini mobala zo c'était il faut ba démarche babandi ko sala démarche c'est ça la sous une année démarche civil démarche eumela teto bien de konanga komi mobali sa ko sali mariage mundela moni mukanda nyonso eko umela mundela zo mona musika basali groupement familial eumela kanango lisusu te soki mukanda nyonso eza légalisé na nazo bongisile place avec nos vanda mais tango ya kobala place ya la yoka lisolo yo bana balabala ya bala moya komo yoka ngo esko moto na nzoto mama Misha tala makomo lukaki yango ndeko na ngai babali dossier bandia mais dossier comme na niveau nini habité tozo sala kuta bina zo avocat na zo avocat lembi et comme ka document o yango te et comme ba chaki aksana balongola na bacha na a donc akom ko changer ba document le document lobi document donc mbali wana BBC ata à peu près ba $2000 kana ba document avocat wana ata bino mo mutazoti na mbongo sikaza mabe mais non ndeko ngo avant mutazoti na mbongo lelo mwana wana blague bien préparée présenter examen d'état likambo libala oso bokomi kokotungisa mwana ndeko na ngai wana donc bokopotana na niveau moko kosakana te mais entre temps so avandi ye moko consciemment yaya na ngai omoni so totali pe bien on dirait na olekisa air na olekisa air po na zokola na oyo okota ménopause mobali yo clair ezate yo lobaki et puis akoma so bo soulever point oyo ya likambo ya mobali na ye boko beba na niveau moko kosakana te pourquoi pour terminer na ngala loba na ndenge otuninga la plupart ba filles akomota la place nini a outil place nini a komi ayebi ke ba ozo en charge ba ofutela moi na classe mais linga siko oyeba vérité c'est encore mieux parce que ndeko nanga na moment où je vous parle ba kotisi tout kezoya bon mutu kezoya moi personnellement la vérifier bisika bilo na bango yaka mutu kezate mais ya yebite ke mutu kezate non asili si auto école comme c'est comme na matadi ya boy kolobela surprise azo sala siko ngala ba machine abana tonga bazara na poto siko mutu ya ndengo na tabino moko mobala za malamu muninga boy pona nini mobala poto mobala za malamu ayeko lycée na anglais te boy lobby basi ya ndenge wana ebele yango soko moni kokovanda na ndenge wana vanda na yo ndima yango mais bakosa ote ke no okende poto ekoma nango neti matadi bongo na yo kaka so lingi na yo okende na yo congé biso toza na biso na kati awana na maison na biso tokendaka tozonga makambo kaka na kopesa na batantine wana bofungola ministre soko yebi koza besoin parfait oza besoin chemise mais ala yebisa ye que place yo uti na yebi que oza na mwasi na yo na bana yebisanga vérité donc limakambo nyonso esuka kaka David Nyamuna c'est Gabino fort c'est Gabino mobala poto mobala kitoko yana derrière la caméra voilà botende makamba maman Misha dossier yango ebandi makambo lukaki yango donc ça somme ma belle sœur maman Misha elle est là fort moi ça papa John Simon moi ça papa John moi ça papa John soit ça fait moi ça solo qui peut papa John bien bazana 35 ans à vie ensemble à mariage. Félicitations. Voilà ma candidat libala bosembo. Voilà quel est le 35 ans à mariage vie ensemble baswanate alors viens maître John aza sportif aza maître. Ba maître karaté mais abeta karaté donc alinga moi maman Misha maître John mami alobita mboya Kinshasa vous avez invité numéro 1 libala bosembo na RTNC. Mais toi ba pega yaki bogoye bagoya wana jika ya solo yesu ga ya sala ba aventure te aya ko investir na Congo bokomona bino bo sakana wana prêtre te maître John Simon wa prêtre arrête aloko prentosh makambo eza ko inda yebisa elio ekaola tanga ya Kinshasa alakisaka ke abala prentosh la femme mystérieuse Doudou Banzali omona matadi ya sila piche kinkela artiste na ngai azola na ngai mbutaka moka bino nyonso barene lokwa tozela bino mbutaka moka Kinshasa ezo déranger nga album ezo umela eobima quand tozolela album ye utayemba na makambo nyonso tozolela album barobi osoyemba mwasi mosusu yokobala nzoko misombeli mais siko baluka comme mibali sérieux mibali basela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobana koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana
yokobanda kokuna na basusi kialie balezalaki mwasi bafille mosusu ya kinshasa okobala nzoko misombeli liwa na bomoi akobebisela bakope na yo papa mibali mpe bamibala oyebisa efre mbuta babituro oyembela mibala mibala poto mpe baza mabe yembela mibala poto mpe baza mabe dossier yango eyindi chaque semaine na Congo Suisse bokolanda ba dossier eyindi eza osakana te Judith tokomi na suka maître John na mama Misha baolanda yo bango basengaki dossier yango yo dossier likambo esili te eza via tous les jours tozokomona na Kinshasa ebandi lelo te makambo ngo ebanda kala bayana biso camarade nanga nzoto na mbongo batimbelaka te mais siko totimbeli bango mami alobi yango bayeli yo parfum zwa montre zwa chaussure zwa me bolingo kopea bolingo te osouffrir makasi siko olingi bolingo te ozablo nandeni yo kino dondo kona na biloko mtusu nande yako dondo namoni clair te likaba bolingo mikamo mombe koko tawazolegisa na ye wana ye mérité salaire te non bino mpe na ye na parfum nanga na pesi talon nanga na pesi zalaka na ngai oza na monyo clair na olongola baketi jamais Salomon ebanda nini baparfum nango koma na solo soki nolinga yo lwambo kuta aloba bolingo l'amour love bapesa yango gratuitement mpona na nsima yo blessenga totimbeli makambo ana yali so bolingo te no yaya mais eza na bamisusu mpe baza seria nandeni tala Anaïs Mbikila Anaïs Mbikila na États-Unis mobala utaki États-Unis aya lingi wana za grande dame kasi tolobi ba exception bazali parce que Anaïs Mbikila ya kobeta lisolo na ndenge mosusu Anaïs akendaka nyonso Anaïs analizaki analizaki amoni que voilà je peux m'engager je peux me lancer et puis c'est parti voilà votre dernier mot de la fin en tout cas tokomina mot de la fin na ngeza ba boka na poto bazali pe moi mabanga na Congo Suisse ya boina na boka te yo boya koma na kasa dernier mot ezani koma kase dernier mot ezani ana kana na mibala poto une chose est vraie une chose est vraie makambo ekosilaka te voilà c'est la vie de tous les jours mais tout ce que je peux demander na bandeko na biso mibali éviter kokwea na lisumu wana na bandeko na biso basi éviter na kokwea na mutambo wana parce que suite na soki biso mutu na mutu éviter kozala concerné na makambo wana ekodimine pe ekosila e bamama basunga bandeko na biso basi parce que bamama pe ekendeko mama papa na bino ayeba te ye moko akouvrir yo na ndao mais bon maman mesana kopakola mafuta mbila oyelie parfum mais makambo changer te parfum kuta nango eloko te mama ka kombo na poto déjà ils ont dit otie dynamite na poche mwana oke na poto vie bon vie bon nzoka ndere on passe soki pa koki sikoyo soki oyepe utangaje na mwasi pesa ka epata mbongo te poto yango mbongo ezaka su te mbongo ezaka su te boso apesi yo mwana mwasi ezalaka te vie nanga moko pire vie nanga yebisanga clairement petit na poto mbongo eza te aza pe awa jano kuza azaka bi petit mbongo eza te na poto mobali moko ya kokosa bino te mbongo ya te eloko ya te na poto yepe musuni nazo sauver bandeko ne basiti na bandeko le biso abikune lo eza te soko moni nga na yaka mingi awa nde na yaka kolukilaka nde mbongo awa kuna mbongo eza te chasse toni na franc yekuta azalaki clair abi ngai ndenge naza boye mpona bala na Kinshasa il faut na m'installer awa na bali après toke kuna ye apa bala te na bala te aza na mwana balobaka bongo na bala te bon siko levo problème eza nini mutu na mutu a éviter kozala cité na rayon wana ya buzoba wana ekodiminuer bamama basunga bandeko basi biso mpe mibali soki vie na nga epoto abilukelanga mwasi moko boye yebisa ye na bilanga nini olonaki ye moko ya kobuka soko ye omona bakoteyama bakobanda oluka su babasi soki ana posa mbongo no basi akende kosala kopostule kuna azwa nyonso fele amen paster nati na constate na belema sukolobi na belema sukolobi na constate ke kozala mwa ya solo poto eloko ya lisusu te tala nde basopa na députation nationale na députation après ça oloba ngai mwana lukula bayebi ata maboko pembe maboko pembe et puis je fais un constat si je te relobela prochainement maître John Simao si je te relobela prochainement bato bazobebisa mboka na biso mingi eza bato bazouta poto
yo uti poto tango ya politicien ba bazo souffrir au fingo kuna oye ba pesi au poste a au ministre mu yibi moi ba photo mi ba député ba toboli misu eza bato a photo ta mususu mwasi moko a reconnaître o ya sala a toboli misu tala eza ya ba tumba bango ba tobola bango misu tumbi atike ka bo so moi ba toboli misu c'est aza victime eza bien eza interdit ko sala biloko interdit nano komela yo te Voilà, mesdames et messieurs, les bonnes choses ne dire pas la émission qui toko mina suka. Merci beaucoup na David. Metika pe okumisa ba derrière la caméra. Tenga na opesa baninga na mbote lokola piche kinkela. Muninga na ngai. Akena pota bali ba boti. Na opesa mbote na muninga na ngai. Ayemba toujours album ezo ya kala mingte. Tout le monde hein. Yemba cimetière ba frère asani ni ayemba pe ba dossier boy. Ah piché. Kinkela balobi yemba pe ba dossier boy. Mami alobi yemba ba dossier boy. Frère Mbuta bandla pe ba dossier boy. Balobi oyembela ka mingi ke basi mususu ko bala. Basa mabe. Mibali mususu yo ko bala nzoko misombele liwa. Na bomo ye. Abala moi ça métis hein. Mais azana mbongo te azaka na azwa problème te ayembela nde mibali frère Mbuta lingaka mwasi na Kinshasa ake Angola akomi na Angola azwi mwa position abengisi mwasi na Angola Angola azwi mwasi na bakele mwasi métis na Kinshasa mais azozela frère Mbuta donc akoyembela basi bongo te donc c'est ça ayembela nde ba gigolo ba vane kuna na non ba bala ba mama mikolo frère Mbuta bala mwasi na ye hein Pergino Aïba et Pergino Maman na Daniel Pergino Mbota trop na lela bino fort botika la malamu arrête à l'eau quoi prentoche na ebisa ki Hollande émission les gars qui Hollande agité émission en le dossier bandi chaque semaine nulle part ailleurs na Congo Suisse grâce na bokasi ya maître John Simao na maman Misha tokozala toujours au rendez-vous pour na kosepelisa bino bana potonios bolandi biso merci na tantine moko ya bien tati ngoi ayota la biso merci beaucoup merci na kati ngoi ayota la biso merci beaucoup na Rian Eyumu hein azola na biso na YouTube merci na bino nyos bota la biso partout Gisele Oboko na pesio mbote mingi Jano Kuzitala mbote na ebele yango bino nyos bolanda partout na poto Jano to beta débat na yo to solola en tout cas mambo de Panama to bino mbote bino tout boze belé Adolfo Lando Mbodo nakata États-Unis d'Amérique petit nanga Charlie Bosa na basankusu mbote belé na basankusu pe na pesi ba mwachi nyonso mbote ba onyos bolandi biso en tout cas boza tellement ebele na pesi mbote l'équipe de Congo Suisse Télévision. À la prochaine. Merci beaucoup à la prochaine. Ba chérie balingi bino pesi mbote. Mais prochaine boyoka prochain numéro autre solo là. Et soit bangona lo ba après. Pona nini basi ya presse balobi bazaka légère. Ekoinda semaine prochaine balobi basi ya presse ya Kinshasa sujet yango wana dossier ya semaine prochaine pona nini basi ya presse balobi bazaka légère baza légère mais il faut oyeba pona nini babenga bongo baza ba légère est-ce que baza pe bongo légère yango eza na côté nini balebelebe so za no sans esprit basi mbongo bali bakimi est-ce que ça m'a légère yondo za oye Bossil c'est mission excellence je peux te trouver où il était vous êtes où couper on est l'isola monsieur c'est Silaki va faire que vous va kende il était je te trouve on a battu après ça carte à visite semaine prochaine Ekoinda basi à presse semaine prochaine Ekoinda basi à presse balobi bazaka pété pona botika la malamu Congo Suisse Télévision appelez nombre mesdames et messieurs surtout n'oubliez pas de partager l'info abonnez-vous bye merci beaucoup au poste